Capage TV. Capage TV. Capage TV. Il y a aussi des divertissements dans l'émission. Ah, il me faut $1 boss. Pour tout est banné aussi la ngaï. Ah, tu as senti la montée. On sentit la montée. T'es fait maintenant. Félicitations papa, vous avez la complicateur. Nzoka, tobangi saka bango, babanga kabiso. Le tchè ya mona mutu ngana soutenaka faire pour na visa te. Tikabo, komekate. Na soutenaka faire pour na voyage te. Bo tchango na mitu na bino. Bino boka sa ko sala loko mo poyo sa biso mite ma passe. Bino moko nde bolekisi ta na bino. Ya ko bebisa ba mbongo, ya ko bebisa ba transport, ya ko bebisa ba carrière. Davida ba souci na nga fani chi. Ko vanda na ye à l'infini. Ah, ya David Mangaya. Vraiment. Papa David Mangaya. Na bino. Mboko bino boza vivant. Ah, comment vous boza la télé on bête li solo ni. Voilà ndika. Papa David aselanga ni Mangaya. C'est ça. Maman Fanny tu sais que do selanga ni. C'est ça. C'est bayo tombeta li solo. Eza bilo mususu. Tombeta li solo. Na kota na li solo. David Mangaya. Il y a David Kenza. Na makasi ya David Mangaya. Fanny, tu sais que dit. Makambu ya kokosela ngai dadi na hôpital dadi boye malobité nakeni mona meso aye komona nga pe un grand déjeuner zo beta na nga ba mapa na nga awa nyonso wana pona kolakisa bakolwa ete eza na mo makambu ya mikie isuisito misana nakei makambu mabeli pie le wolo li boni bien kadigobo wa povanga. C'est-à-dire, on va pas chimou, toi Total Solution. Nanda kunanga. Pour ezati, to bana se. Donc c'est tracassé parce que solution est la Total Solution. Bota. Pourrait pas nanga eza. Tala venu me besoin que charge pas nanga. Et ben installer là déjà millions sont où papa non. Ils arabo. Sauf pour raisonner na mona kitara. Longoli ba panneau et comme on charger la courant. Sauf pour que ma panneau ils déjà chargé. Pour ça la tête panneau na zo ça. Agent la Total Solution a la solution. Ba ya qui déjà ba installer nyonso. Mais le quoi la senga qui bango. Na ligne soufuke
courant qui est là partout. Et ça dépend de l'eau ça. Hey, papa, bonjour. Bonjour maman. Je ça déjà sans Total Solution. Expliquez moi on où ça et puis où vous bâtiment pour la ligne. Bonjour tout ça maman installation il y a 5 kVA. Là des batteries il y a 5 kWh et ça lit 10 kWh. Les maman baxi ba capacité à la charge de l'eau qu'on a et dans la besoin de plus d'autonomie. Les théories qui sous batterie il y a 5 kWh na papa on a mis sur ça awa toujours pour installer maman on a assez tout ça là ba immeuble ba appartement partout pour installer. Nasi ba to ça là awa atajou moto benga biso ke o ekati mulele. Vous avez toujours na lumière et veut ça la congélateur nous ça là nous sur ça là très bien. Convertisseur il y a 10 kV zali 20 kV zali plus zali vous avez besoin vous avez la chambre froide ça pour démarrer en haut aussi la maman en tout cas partout au Angola Angola tout est sur zali partout bon maman tadi mwanda adresse na chose à mon corps vous allez limiter deuxième mairie numéro 7 bis. OK. Oui. Installation il y aura combien de jours ça dépend. Ça dépend de l'installation. L'installation, il faut que je joue encore 2 jours ou 3 jours. Ça dépend. Ça bon, la moto, tu as ça fait après, si c'est le numéro 6. Ouais, ça comprend que nous avons un client. Surtout que nous avons un projet. C'est le Moussala et la Soukayo. Bando fourni, bon, on a une solution à Banda pour la vie. Au Béli Kaka, la Yébi va parler. Chili, Yona mbote na bao nyonso balanda Kapach télévision en tout cas Cynthia Kapach aza na mabele awa bana ya changu nyonso banjilwa na pesi bino mbote en tout cas merci na bao balanda biso ba ped par-ci par-là WhatsApp et panzani donc tika kaka appel gara ya présidence pour batu na ndenge nini mutu na olite ya kenda kito akete Kinshasa poto bolinga biso na moni pena ke biso nde to ana sentir biso nde to ana makambo en tout cas merci na moni fena misala to salaka et simba mitema na bino bobengi mama Kapach kotika dadi ake te bobenga makasi na lala kipete na ye nde toza to 6h du matin na ye kota la lité ya ba bisinga alala ki hôpital azo sala ba crise ba bikolela na kolela poto angodo etungisi ya on habite na ya na tuni déjà mambota bisinga azana kati mais la ndimité ponga ba benga ba bisinga ba option semai en tout cas santé ningani po mambo ba visa o ya on a lobi nzambe nda pesa place nyonso za place ba biso pe ba kenda bazonga na sanduku ba biso pe ba kenda bazonga linzanza donc tant maître il y a circonstances maître il y a temps peu circonstances les nzambe merci en tout cas na Silachou habilleuse na ngai muto atongela ngai asala ba jeter Silachou mta telemisinga boya bi mama Kapach ke na ngobo et pour biso to créer ngamo makila ba styliste bon anniversaire à Watch a Fashion na poussi pena voyage pour na anniversaire de rêve ya Watch a Fashion. Donc, écoute, la mission ce samedi. Oh, ayete, oh, va convoquer ta ayete. Merci à Wacha, je t'aime beaucoup. En tout cas, bon anniversaire. Bah, on peut fêter les lots, bah, on fêter samedi. Pour mois d'avril, les amours, on a son anniversaire dans les 23. Donc, les 23, oh, bah, on est soigné à Kapachula, moi, code, moi, kopenga, moi, ko souhaité, et ça, l'anga bien, boye, mbelanga, et ça, l'anga bien. Merci d'avoir, on a partout. Toye, ah, pas l'ité. Merci à Docteur Nanga Bob Matala, na chip, na pession bote, moutounon, l'ité, à total la santé, na pesi mortala mbote na Dr John Mambu na Paris John Mambu umela utala Yves Belobi na pesi ba mbote Patrick Muzamba na pesi ba mbote ebele pa Gino Bwanga Poni Bwanga ba master nyonso ilai na pesi bino ba mbote ebele boza ebele misubo komela nga ba kombo ezonga merci na obalanda biso partout dans le monde papa Dior na pesi ba mbote boza ebele bio herbe cacao pour na bata tension matari kitara to na café na biso bio herbe cacao merci en tout cas ba onyos pasomba ma puta olingi modèle o sali commande ba robe ezali ezebele to komo ko boya rotinda po ezara bino bata poto mingi na biba sauté Kapach tindelanga ba midèle to tindi apo bo tindeli ba ndola na Kinshasa ba créer les bino mais touche na finition à Kapach ezara mystique do bo somba kamana mo discuter ke oyiba nzamba opambolo tepo œuvre de l'esprit et comptara merci na ba onyo swala ndarabiso en tout cas merci na ba maman na biso beach gobila partout ba la tsarabiso et merci à ma maman chérie mtapesa nga ba aider o ya ba mai o ya mama puta kala et ça la bien en tout cas ba livraison à domicile to kota nanu tota no dadi
merci na ba onyo so benga en tout cas grâce mbizi kuta otobenga na tongo awa gag congolaise abengi ngai réseau sans fil abengi ngai gag congolaise batunanga en tout cas na pesi mbote na bato nyos balanda biso merci Aisha koko pa benga ki mutanga be joto kota na po mutanga belie na oka ba entrer jo landela singala mukongo na nga pona ade na micro na nga voilà to kota malembe koto bebisa te toza tanili lite osolo landa ko nakasoza landa wodi nzanza te obeli no te olia na yo tozala mikoloko papa kakana na ko filmer na yo nani o nani jo mystique ngaba isinga yo kutu ndengozana ebo ndesare nango kete ba isinga ozolela donc na babi donc ya kosakana te awa kende kotala dadi azwi visa te kuna milelo bango na bagouvle gaulois do babi bino so bamuze ndika manger à majesté. On a mangé. Yo zala do ka mutu Tela busna linette na mono bien te zana longo la. Na la ta. Na sa dango. Tika boy. Na sa dango. To ya ba ko ni fuati wana ko ya ba makiona. Oninga ko chalo ko. Yo pe nenga ka zala. So ki ba ko ni fuati me. Oninga ko me kata ko kota watu. Obi ko na lalite na ebisa yo ko tika dadi te kende babi dadi na somo ba fa na ote ba golwa on va ki ben infiltration te boya ba te ba wangila te mais bango pe ba benga ba linga te na ba wangile koma oyo pe okoma répéter ozo manquer biso mais ba fa na ba côté kuna ka pe ba benga mais ba linga ko obi ke ba buzo ba no sala obi ke ba linga na ba yo na kote kuna balingaka ote babi yo falo kende kote kuna balingaka ite te balingaka ba nsupe na babengi babi mange buto ngaka ndete pa finga ka me na bango atrike ngai ba wani ayo confirmer que ça y o souhaiter ngata bon déjeuner bon ngam na centre vie net comme tu uti na cité c'est ça bon on tu not na cité natanga dadi bon appétit merci pareillement et ça va pas cité donc était non Toliana nous to solo Tolia tu veux manger avec moi oui na ça dit pas mboli ba ya mba na prier mais pas passer en ligne ya mikolo c'est un nana ni atame yo no ratisse yo passer on va na maman ambiance ne bomi biso to samira et par exemple balongo la lunette on a fini de respect balongo la li bo lelo pe beba nango mutu so ko kasambela kana lunette OK au solo ni batu na ngeza to sambeli kasi tikana to sambele vite pe distraction te ba manette cher bo faut cha on kaka on les a quoi ya yo te za pirate pour ozongi ça sont aussi prière ya yo za pirate biboui ceux qui aussi prière c'est pas dans ma casse c'est que ça nga bien ndiko na poko lukana lulo ko leka mokili mo te to na ndako no pa parce que maman ta fan tika be ndina lulo ko kaka na makasi o kaka no na me ko ba vérité c'est ça l'amour madame a été dans des divertissement délire il y a les sécurité il y a haut niveau il y a haute tension moi ça bien à comprendre bon tout ça beli tata topesio merci aux amettre il y a temps et à circonstance amen au permettre que ngana mama capable tokutani pour tous en paiement pour être ceux qui paient mais à la quitter ton gars tokutana te si mibali ya kitoko pe ya mbongo bazana mapango pe na mituka biloko nyonso asena moyo oyo lulengi moko pe na basi ya kitoko ba belle fille ba belle femme bazana ba mbongo na mapango pe na ba mituka biloko ya sena moyo oyo mais ndenge tozo solola boingana mama kapashi bango misusu bazana ba tombe de souvenir misusu bazana kata ba morgue et misusu na tango yo santé tungisi bango bazana kati ya ba hôpitaux et ba misusu na minute oyo baza bisika ba guerre ezali mbumezo betama en désordre mais kolo opesinga makasi opesinga kimia pe ensemble na mama kapashi bible zo loba
esika bayambi na kimia tika kimia amen okutani senga lisuna mama oyo alingaka nga mingi ayoki ba faux écho ba nouveau ba makambu ya kokonsela ngai dadi na hôpital dadi boye malobi te nakende mona meso aye komona nga pe un grand déjeuner zo beta na nga ba mapa na nga awa nyonso wana pona kolakisa ba golwa ete eza na mo makambu ya mikie biso esi tomesana tata le padre ko beta na tiki miziki na ndeko na nga mwasi wana menace mabe obina sambela na bani ko sambela mo bani osaba blague na kata kuye isa na muka omoni nzambe pe to solo la na eka bu to abuto solo na nzambe mo pe mo ko seka na puye ke kota e komela nga bambale bele na kati église to sambela bo jomo ngo sko zo parler alangi na ye wana façon zo lobela ngo ezo sekisa nga nzambe pas zo comprendre nga ke lobeli ya mutu wana ndi ke ni mabe nde sekisi mwana na ngai tata na tiki bakolo na saloboko na yo les amis de l'été ya kanda les amis de mama kapashi Gaza les amis awa ils apprennent le communauté ils apprennent mitende on a na cheka dédicace pour un jour pe bako ya OK c'est bien amen oyebi yo forti kala makambo batebele bazwaka spécial nga na minimizaka yango olga ba beta buzoba la rien omelani bon yo lingana na kendaka nde mona yo na mena la moitié moko à rouge mais natalité ti à rouge na sepeli na ngote lelo na mela na ngai moajina liako ochini na kati yo zana libumu te ngana na problème ba via ba huile on oui ya ba mateka ba nini te na liaka ngope mpamba te et sali ke fufu na nga on a récupéré na tongo déboule et lala ezate l'état ba pelisa moto na beta déboule pour surtout pour la motema zo kende yo yebi faire to beta lobby fona que nous sala ba émission OK oyebi tant to sala no ba émission yo nanga to beta ke za ko rumba mais ça no ba émission muso yo kaka kuna o eseklata ka wana isa ba générique fona que no beta ba générique ya rapide mais dosé pe ba générique quand tu mabe te oui parce que souvent on a solo effectivement on doit affecter ba tout plutôt hotel na pizza ko bilo wana yo raté oui au pekisaka mais okokalisu ko pekisanga te na forme okoma musika te na komi musika te mais na minute ba komisinga musika mama kapashi d'abord lokola okotina ba caméra na yo problème ezate to solo la kaka po bino boza pe ba tubuzaka na moi pe intérêt ya ba vie ozoluka ka vie ça nini ekota na pesi bandeko nyonso ozotala biso na Kapashi TV bambote ya winza bien organisé tika makoma organisation wana tika ka bazwanga kande bazwanga muta maladi ya mutu c'est tout tika madame na mais secret il y a des communicateurs et des communicateurs non ngaza communicateur ba golwa otema teka nini te tika biloko wana ya saba publicité zanga tina awa oyeto solo lobo elikamuni hein te loba makamususu yaka na kamwa ke c'est mieux mais la maille hein maito tamai OK so bomba madame ba ko libela so e pam bomba silia ya yo kanzi bomba misende bazorate bomba bazorate gakas et le monde a dit ça yo vie dans les enseignements si vie à frère na yo les enseignements et ça s'appelle école de formation mais ça moza muta kara au moins na ndo lengelo te na bi nzambe lité na nga satan mais intact yo kuto tesunga uzakandoki okutinga bonne santé te na moi dans le tourner uza muta kindote tata ona na kela yo temenga salo bien pour na mon temena ndela ebe faire bunda attendez na pegisi ya bunda lisu pona ngate abunda pona yemo pona ngata bunda ale la pena ngana osele musalaka anakini babi o da finga da jako baluka na bité na conseil ke lo kwale sa mate di mama Kapashi ba raison ngela yo na bit komeka te batu nyonso bazo bangela nga babi dadi
poto wana ezelo côté kolongwa tenga na bi ndeko na ngai est-ce que boye bakate onga nazali mama Kapage oyebi tango nazalaka wangila ezalaka na ba pasteur ebele bana ko benga ngai mon cher tika biloko wana to sala ezaki to côté mais na comprendre te banana koma gaulois eza na basali ya nzambe ba religion nyonso ya mokili mobimba bakoma kotuna nga papa boni musala na yo ne ko comprendre ete na mboka oyo ba faire bazaba na nzambe Jésus de nuance les padres li akate na ba koso na yo ya mholi lo kwa mana to loba moi matière ezangi ebele ne naza ko se jeter po tika na yo ko banga te tika ba deuxième femme na olenga mi ba tika buzoba tika biloko kino sela mona kolwezi kenda biso mibale kuna biloko ala ninyango Mama Kapachi il y a aussi des divertissements dans l'émission me ponda dollar boss mama poto e bané ko zilangai yo so sentir la moté on sentit la moté na zona da te faire pena félicitations papa vous appelez ba communicateur nzoka tobangi saka bango babanga kabiso marketa ba uti ko sala émission moko alobi boyi habité li pas bien mo sumo wa on a ngaba li basi en face na ngai bo ila nga ngotende ngani ngaba oyo tina longwa ana ya okune ko makasi te na ba no memelo mapa et ça nga bien surtout ba oyo. Ok, vous avez combien de temps pour ça calculer DPDP à chacun? Vous voulez que la deuxième femme m'a cassé, hein? Et mon nid. Et donc, on va répondre. Pour mon délai. Ok, c'est là mon gongo. Au robot, tu l'as là, wapi. Ouais, mon coloto. Nagola muka. C'est oulala na yango. Te c'est que on a beaucoup de sagana ngasi. Makabuni nano yeto solo na ngo côté ndeko nanga mwasi. Chasse pour que te nga. D'abord na remercier yo na ko comprendre na vie na musalo to sala ke na batu balinga biso pesa na batu balinga biso te. Margot na caméra mais acte sali eza acte d'amour. Moto na ndolengi lolo bina na za no na moral. Lo bobengi nga makasi okomeli nga makasi. Depuis que tu as menti, oyebi makambo nga na mona na vie na yebisaka même bat na vana na bango na bi siko nde naza na moment ya bien soko lo bosongisa nga na bomwana na ngai pas siko le kakuto visa ozolanda soko lingo songisa nga na bomwana na ngai na kolinga yango te yawa bosanisa nga bapasi na nga bomwana nzemone abosani sanga souffrance abolenge o matuta tenani na te eloko moko na yango na babio na loyembo OK pona benga yo papa na senga numero nana lia no bilialia na yebio o ba fema kama kolia o kalate laissez les maman ba golo alia ka mingi yeyo alekina mama top na kolia bongo mama top akoni ata 15 bole okusi ba modero wana nyo somo na bana miki okusi ya solo top bana munena kolia okusi wana mema ba golwa azufiza te na eli makambo ala mama Kapachi omoni place onga na wuta place onga na botama place onga na kolela na standing on na lelo bossa na déstabilisation et bossa na yango. OK, c'est bien. Deux fois refoulement. Ça dit bande konanga effacer les tableaux bolongo la barrière pensée wana mais na sana message moko na ko lancer tangu concert ko betama. OK, le 20 na le 21 parce que ba Gaulois baza mobilisé Mama Kapachi biso ba loko yo pardon permettre nga lona betelo atali solo na bi ko linga no ba débat ote mais permettre ngai biso ba Gaulois na papa Hervé toza ba loko ye asa international et sopio hein international et sopio parce que marque ta ko sali direct lobi alobi était
musique ezalaki bongo te. Même na tango akali ezalaki guerre moko loyauté. Loyal, batu bazo bunda d'une manière. Maman, au moni domaine na musique oyo, ezaka ndenge moko nde batu baswanaka. Au moto to telema na babalabala tozo swana. Au mona batu babimaka ebele na minute na mususu tango mo babimé ebele pe face ani ama eta voix. Eza ndengwana. Ngane na zabwe na kosa yote ba wangila bo chango na mitema na bino. So bokasa makambo to lobaka. To lala kana ngoti na mitema luvunu. Eza un simple guerre. Mokonza ba wangila nde azana motema mokoye okutinga na ndako no sani. Nazolia nazolia. Kola na bilobele ya batute. Tu aurais fait les kimité. Maman. Na biboye Bible zoloba chaque chose a son temps. Oui, ça. Nzamba za mettre ya temps et ya circonstance. Et puis ngana za mwana ya pasteur de la foi. C'est nazana foi moko maman. Oui, tu déplaces à montagne. Oui, ça dit pour mon ngana pasteur de la foi ninge to banda misala te, ninge to bandela théâtre te. Ngana uta na maboko papa nanga mais papa nanga uta na maboko mutu te. Yé asala théâtre dans l'église. Alali ala muki alobi ete fois banda ko évangéliser na nzela ya théâtre. Na kati église aseni nzela. Alobi ete moni église ninge za boyi. Ninge to zalaka na programme ya chorale. Ninge to za na écodim ngai pe na nina kotisa na kota théâtre. Théâtre na biso ekota ndengwana. Botuna bako yebiso théâtre ekota ndengwana na 2020. 2000 mingi o chaka ye. Awa chaîne mususu ekota te. Awa chaîne mususu. Au moins pour mes amis, des fois batu ba mona kapso le côté na guerre d'esprit, c'est ba guerre d'esprit artistique. Et puis il y a qui leadership. Mais na bon moto ceux qui na vandi bon habité c'est mon papa. Faut qu'on reconnaisse les temps ça bon moi. Mère to sali boyé. Même na ba famille na biso na ko peso confiance. C'est ça. Ayebi makamo na zolo ba mon papa. OK. C'est-à-dire ngana uta na ba pasi ya ba degré ya mabe. Semi phaser. Mais nazana papa, nazana maman. C'est ça bon. Semi phaser, nazana papa, nazana maman. C'est-à-dire ne naza boye le soda ko na yebisa ko li solo na bi de Kingasan à Gelem. Malgré ba guerre politique na bango ba ko ba bitumba ya ba politique ninge salaka mais ngana ko bomba témoignage été. C'est-à-dire ne naza boye maman, je suis nerf solide. Na voyager na ba délégation présidentielle. C'est comme c'est-à-dire qu'on voyager na délégation musicien ata yo tiengo ba kal na somo na yote. Et puis naza sutuke la te. Naza pe malanda ngombe te. Je soutiens Ferré d'une manière loyale, d'une manière artistique et d'une manière musicalement. Parce que moi j'aime la musique. Na linga musique mingi mais bangonde ba komi ko bangonde na ninga mabe. Eza soni sikoyo faut comprendre le comme garçon de plus en plus au salé mabe mais batu ba continuer toujours ko linga ye. Faire ça aimer na batu. Mo konta ba wangi lo bomi carrière na yo. Tikabwe. Ozola na chance nzamba zwa lokumu. Oyebi ke soko yako kutanga ya kolalo ngolo ba te dada di pongu ezaka ya susi ya poto. Na ouais. Ouais, comment te même na no bengo na moni ozo no bien. Est-ce que muto vandi na yo ebi qualité na ngai? Tikabwe. Te ndenge au monde to sabwe somo ya avion ezaka na ndolo somo ya avion na Kingasan. Tikabwe. Type K. Oso comprendre? Oui. Batu ba yebi lisolo ya type K bazali. Ngana yebi pe lisolo ya avion ekwe na Kingasan. OK. Avion so ko ya biso to bandi ba mbangu, avion so ya ko ya. Mama Kapash, est-ce que millionnaire moko na kati avion na zalaki te? Azalaki. Azalaki. Maman, c'est-à-dire au moni bateau ba kendaka ba voyage ya ba Congo na ya bandundu. Ata betelio lisolo te, olobaka ki faux voyage. Ouais. Mutu nyoso mataka avion. Eza la matine internationale, eza la matine nationale, to banga ba ekaka. Oui. Aza mutu ya ba avion. Pour avion eza n'importe qui te. Ouais. Ça dit, maman Kapashi tango avion wana ekweya, na mona ba jeep. Na mona ba famille mbongo. O bazuya bazo lela, papa kei sans liloba. Papa sololi na biso na tongo. Oui, c'est bien. Adidas Arena bazo lela fala ki dadi azala na ba programme à gestion des nuances le padre Akani Saki. Parce que on soit 54 visants na mboka oyo. O mema batu ya ba qualité nyonso na kati ya ndule na yo.
mais biso ba loko to tikala ko tiango ba qualité maman nazo biso makambo eza vrai. OK, c'est-à-dire mboka na biso Congo bongisaka vie na yo mboka kufi mboka eza ko kufa sur tous les plans. Otie la faire le kwa bambanda na ye eza ba comédien mo boyambi yambi bango ba sala ta ba comédien fi ata 50 fi ezo kokate ata 5000 fi pambo ezo kokate. Ça dit bokena bino ba comédien ba so visa mais ba communicateur a faire gola na orchestre ne ba so visa et na zo ebisa bino lelo tia yango na mutu ngana soutenir ka faire pour na visa te tikabo communicateur na soutenir ka faire pour na voyage te bo tiango na mitu na bino boka sa bosala loko mo boyo sa biso mitema passe bino moko nde boleki sita na bino ya ko bebisa ba mbongo ya ko bebisa ba transport ya ko bebisa ba carburant baza ebele. Tiens même ba photo na bango ba miniature na bango ba wuti awa dernièrement awa ko kene ko sola na papa na biso Kaboul pona makambu ya ba soki ba nimba bo misali su ba na double stade des martyrs bientôt ba ko bo misali su ba na double stade des martyrs oya bango ba so préparer ba kangi ba photo na ministre sport omoni ngo sala tem parti kaka photo a Dadi ke ezongi kaka photo a Muse Kindingwe ke ezongi kaka photo ya Fere Gole ke ezongi photo a Gouffre le Golo photo a Virginie Manganga mama ezata ya mutu makasi balobi tozo finga te mama bango pe mama te mama eza na biso boza loyal moko loyal ezala na wenge BCB jana na wenge mesome meso za na ngote silisa mama na obakisa mususu eza na ngwana na ndako. Oya kito solo la oya ko lukanga dade maman ningo mona ngabwe kangango tia na mutu na yo je suis anti tension je suis anti estomac oui tala ningo kutinga libundi na vie yo mama kapa shona biloka miki ale kisita na ya pamba na vie yo sikoyo to comprendre sikoyo motema ya moko na moko na fonctionnement nango omoni ba bizaleli mosusu elakisaka pe identité ya mutu o mutu azali to yeko comprendre na vie oyo batwa zuwa ba ana succès na kombo siko ndimo na succès na kombo o sala batu mabeboyi mama kapage oyebi mutu azaka na motema mabe soka azani eloko te akoba do silisa batu na koboma poazo eloko mais yaza nango déjà siko na ete so comprendre les c'est mon lobi na komi on dit mabindima ndima me comprendre eloko te na comprendre oh ya c'est très bien oui tu as bien compris OK. Boate zama ichinchi gaga et kufelite. Mais aujourd'hui, rapport à notre côté, attention, il faut être mystique. Il faut que la honte. Très important. Éviter tension la vie. Non, il y a ce monde, attendez, ça va pas. Maman Kapachi, tension, au moins mon qui les a n'engeni. Mi gérer. Mi gérer parce que bientôt olinga te mama Kapachi ndike roya atoko kisi nous n'entend ndike roya atoko kisi 120 ans ndike ya sama belezo zero mama omona na bona on gérer ta ngai o soloni nazo sala pene fo ya ko gérer on nzamba pesi ngai nzambe kuta mona ke modeli mwana azo komi protéger na bakselata 6 mois si le quoi ninga kufa na ekaka soki na jamais na bakselata 6 mois po ezana ba place mso ngo ke no kufa na mo accident oui mais kobanga banga no makambu e bateli yo pe oui eza bon o e bateli mama Kapache na kati ya ba famille to botami na bango na ba entreprise ça c'est très bien c'est bien accueilli OK ndaba voyager langa te limbisa ndeko nanga mwasi so yela faut kanisa ngati te na lakaki ono memeloni so na ke poto te so za pena muto kanga makamlo bama na baki ba string ya nzana na baki soki na komi na komelo biloko e mama ne naza boye naza na perte makasi onga na sali tikabo yani ya mona relancer message moko ba ndeko nanga ba golwa botika ngai te bato mokili bakosi ngai dadi bakomi kobenga nga jika mikiliste o nyonso za nango na ndaku ese poli ebebi kaba boye kokaba oteki mutu kokaba na kabitina kaleson okosi omona nga mikolo nyonso lelo na lali na toji tito da ndaku notika boye ndeko nanga no sabu so ba na lali boye nengo moni nga boye bilambesa te mama nakaba kinyonso na gondo akasi mama yango no senga demande pas ba golo te ba soutenir yo te ba soutenir yo botika dadi
faut pas soutenir yo na na télévision na ekolela pourquoi mon na ke ba gola botika ngai tu na moi 100 moi 200 si très important ba bois que là nena bo ba jini tout ba ça pas tout oh ngane na saboye na nyana kende poto Tracy Melenga pro azoya ko pesa nga bilambani na kolata na aéroport Tracy Paquete on dirait te na lobi Tracy Melenga ya Claudine ya Suka la mignonne ba collègue na bino musala si yo kenda encore yo ndo mama nde na saboye na makolo na yo ndo sala du franc c'est-à-dire batu babane ko zelanga Unishi Banze la fleur du jour femme intelligente maman est-ce que muto kende poto so comme mabilamba sera yebanite yo batadi boy yo atabandu ngana yo kana nga sunite ba yela nga ba chapeau na olata ka lisusu te oui yela nga ba jini wana olata zo biloko ça maman awezaki na so lata na so teka business commercial nena bwende ko na bino bolwanyo so ya soutenir Daddy ti a Kinshasa vraiment nakabaki na ndenga mabe te mais na yebisa ki opeke nakabaki te okoko yebisa ngelo te parce que zalaki poto assuré mokonza ba wangila a commis lettre a fundi biso oluzela ta baninga ba komata na immigration aboyi même na immigration yenda fundi biso na ambassade bo salini to finga ka bango ba double deux fois ya solo mais yo finga ngote te yo finga et ça va guerre moko boy maman na regret obi kende na za boy si ko na noka sakuna ngo place ba pesa ya mona ko fanda na réfléchir na lobi na sali constat papa e fait ba finga e mingi akipata beta kara mais o remarquer ko kangisa batu ko betisa batu ezaka pa mokonza ba wangila ko bomisa batu na bandule ezaka ça dit centre ya hospitalitaire ya mabe centre d'accueil ya mabe eza et pas mokonza ba wangila donc capable ko me boy bien te ngane na zaboye na minute oyo nzamba salanga grâce moko de plus en plus mabe zo komelanga mayele zo bakisama de plus en plus passe zo komelanga makase zo su makase nde na zabwe mama kapashi modeli na ko soutenir ferré tika bolongwa te ko sanga sonité pardon kanga date ya lelo c'est miena tika ne makama musique orchestre na ngai ya suka ko sela kutu nzambe te ko banda ba activité na ngai activité ni yo bana c'est que yo boule nous ala kenga un jour dans fond l'église yo ya non ya ko yo za na fois yo na l'église bien na tuni yo na simba mabonza ti mbangu na kota mbongo yo za makama be mbongo mama kapashi Daddy c'est-à-dire kaka ninga ba bengi yo ninga ba bengi nga makasi mais poto lingaka yo ba vantir ngo sala na kolongwa mama Fokola menzila ya malamu. Est-ce que ebi ke kolongwa golo na mintu ko za mama na shit na ngai? Te komekate. Yebise ngo sona longwe golo na okende wapi? Pa lutumba pa sekeza. Parce que centre ya mokonza ba wangila mutasa ke loko abia zate, mutasa ke loko abia zaka numéro 1 na bango. Et puis azape na chance cité na grâce ya ko soutenir ba lekité. Azana défaut ya ngwana. Yango zo na ete maman na lobby autant concert offert à bete na akwate. Namona kyo. Ezalaki ko corriger berrer. Faire azo beta concert aza très à l'aise na podium. Attends ba miseta beta acoustique ko sa kete ko na ba musicien na mute na zuya na acoustique. Mama Kapashi. Acoustique tale loko esalami. Tala na kati ko lia pona yo poto solo. Tale loko esalami na kati ya concert. Azongi sima. Bana ba ocha ba foka. Bana ba obwaka e ba cri et ça la succès. Mais ce qu'on a l'autre là l'orchestre wana moi na moko sala bana ni ba sala ka succès soit sala émission ça le succès mais nzembu chant succès za la gâté tikabwe au monde to ça no boy nyonso no sala mo ça d'une manière loyale OK pona yebi bango bango pe ba yebi ngai mais na kati motema na lala ngana panda na bango Daddy ozomona mobali ya bolingo aimé oyo kaka osala pena kombo tozana pona kosunga oyebe loko yo eloko ya salaka ya 54 visa na sala même émission musuna loba toyebi ete kokenda ngo pesa la pasi mais 54 visa eloko to regretta kaka
musala o esengela ki basala basala nde yango te fa ko mutalika so akende tika pe ba local ba kena ko sala ndeti biso tuzabona minute oyo ko na ko reprocher ba communicateur na yo na ba biso obengi ebiso escotalité ya kanane ba o matisa ba lo bela misiki ya mutu na bango te normalement ale mbala moko yo fâché mbala moko ale za ta na émission moto kenda musika makasi dite te be mission musika ezali parce que musika eza tous les deux côtés bango pe ba kenda musika mama yo moni pena mutu ayebo na télévision abandi ko yebisa musicien moko a salité a mapeka solo a sokolaka te wana mutu ya kana bango azolo bana musicien o biso to lié même bambongo na to yebi na comme hérité watanabe azupe suspension pe visa yebisanga na entourage ya mokonzi bawangila mutu nini oya finga na kombo na ye azangisa ye photo azate c'est-à-dire soko lingo mona mokonzi bawangila rapidement soko lingo mona ye sans audience finga oui mais babi côté la bino pesa bon biso to stay mama bango ba finga ka babengaka eloko na kombo nango jamais kombo na nga na vandi boy kendo vérifier les missions na ngai nga oyebi bien eloko biso to moto lo ba na français so ekena lingala to lo ba ka ba sexe ba mama batu ya ba papa batu asana batu wana ba finga ka ba video ezali ozomona ngai eloko na vandi lelo oni na vandi boye mokonza ba wangila na musala na bande ko comprendre que ça ka musala tozo sala me comprendre que est-ce que niveau ya motema na yo pe niveau oyo memela kalikambo et ba kiselinga li sous sagesse ni intelligence et pe singa li sous boyebi ya kweba kofa na bato mama kapashi mokileze ya kokufa muto benga ka mbangu te kapache tozana événement moko awa ipusa na to solo la ba bêtise papa mbana o mekana ngai te nena zabo ba jaba nena zabo obi kenga mutasala kena kota makali za ganani eza comédien collègue ya fonction na ngai nena zabo ko bana na papa masumu batu wana nyonso ba président Lombe tutu ko kasate so cheka téléphone na lito ibo benyinga na yemba impossible faut na tester même si na moni numéro na yo parce que nena zabo wana yo botité ngana on peut tout ça age mon côté tant que je benga na likamofona mama na koma na ba mayele ya ba mayele le mayele nyonso et puis son amoni ke likamo pesa client na otinda mutu so que c'est le ko kolia ezaka esenga présence tanga te pesa na maboko ya mutu oyela ngana nda na sana ba ya kotinda faut faire attention mukile kufi et surtout dans ma place on va zora ba congolais ba kotela ka mutu lettre na makambo peut-être tokine ko bwaka ngunda na ambassade toke ko bwaka ngunda ne yo ko loba okokota lettre ya ko bare ngunda na biso loba ete makamba lobino seza ya lukuta mais ba tout ba sali demande à visa mais yo ke ko casser demande à visa wana bon bango wana pe batinda ya ba kasa ki ondeni parce que yebi keze venemes en France. Bon, c'est ça le problème. Ba collabo baza partout. Mindele nyonso ba congolais baza kuna na kati. Ba congolais baza na kati. Ba congolais baza basala ba biloko wana. So batandika o kapashula. Na boye ba ambassade pe na décourager na bino. Ezana ba congolais na kati. Nga na kena ngata bandundu na kena ngaba Congo eza kitoko. Mama soko za courager na Congo eza bien. Les bo biso to vanda. Bo baza kuna baza ndeni. Et puis les toza boye malgré bande ko na biso ba congolais ba libana mboka mais souci toujours za ya kozonga na mboka na bango oui on ne ba so c'est na makambo ebonga soki makambo ebonga ba koya combien de fois to sonner bo ke tu singalité na koyande ni tala mama kofi na omona makambo ekende lengité na solo na ba commandant eso na solo na ba tebele ba Roger le combattant ozomona na solo ba maître Chura Mboma nzela na yo tango ikokisa ba muta ocha ata muta kalpi ba l'opposé nzamba yebile pourquoi oh mama Kapashi tika bilo mende kono pa ishoko ka regretta qui est abano be ishoko quoi qualité te benga no mohala ende na bi muta na zakandoki falo tuna ye ça bien falo tuna nanu ye mama Aisha tango lité akanda a voyagé ka bokenda ka yopozaka na délégation ya initiative plus na mama alala ka na hotel nini na lali na hotel on a sa deuxième noir na lala na hotel wana ba bi noir ali bosse za la maître Gims na so biso maman
Et l'autre, quand on a yebi vignon sur ya mokili, ya pasi, ya bisengo, ya présidence, ya ba ministre, ya ba gouverneur, et ça n'a pas pour ça, la sécurité. Si. N'importe quoi, on continue à la sécurité. La monnaie. Au moins, sécurité, les nègres. Au côté, nous sommes dans la carte de visite, on a l'audience. Ça funga. Maman, bilobela otolobaka. Ouais. Et comme ça, bisope batu na mokili. Si, mais on peut gérer quand même. Et ça, c'est qu'on y est. Maman, il y a des koloba et des koloba. Biso, tout ça, on a art de parler, puis tout ça, on a art de parler. C'est-à-dire que ceux qui n'ont qui montent à composer, ils ont composé à danger. Composer dans le cadre. Composer dans le arène. Et le arène. L'histoire non c'est que tu fais Ah, vraiment. Abete le quoi ah mboko yo makapasito bima. Et c'est quand qui le quoi na tanto gangi ba konti ba yoka. Ah mboko yo. Ba konti ba yoka. Ba konti ba yoka. Te to sala ni kama malonga. C'est la kali kama malonga. Mo konti ba wangila mtakati ku. On comprend ce que ba arme. Inspiration zo yaka même moment. On comprend ba arme. Ayo kata sukudra. Yo kata ngati so omoni. Moi, je suis un communicateur puissant, il défendre. Il faut qu'on se fait bagouf les gauloites. Consoler baron. Nerf solidaire. Ah, c'est ça. La prison ya batu mwindu, la prison ya mindeli. 10 jours na prison makala. Toi qui es libanda, toi continue libanda. Yaka ndeko na qui m'a cambo ma baby le word de dire bon il est calibre le ou povanga c'est-à-dire maman capable chimou toi pour ça yo c'est ça on la la quoi voilà sorcellerie ma casse hein c'est la cuisine vanzi dans mon sous les agaba technique ya musala et puis ça nyonso eyaka tobanda ngo mpe lelo te il fait que tokende nini yo te fait tokende bakituka kuna tobosani ok lesanga pesa ye nini wana kodisa ok lesanga liboke Total Solution nana ndako nanga pour ezati toloba na se donc bo se tracasser c'était parce que solution est la Total Solution bota pourrait pas nanga eza tala venir mobiliser ko charge pas nanga et bien installer là déjà millions sont haut papa non ils arabo sauf pour raisonner na mon kitara là ngoli ba panneau et comme on charger la courant sauf pour que ba panneau ils avaient déjà chargé pour ça la tina te panneau na réseau ça agent la Total Solution aïe la solution ba ya qui déjà ba installer nyonso mais le quoi la senga qui bango na ligne soufuke il aurait que la partie et ça dépend ya biloko le ça là. Hey, papa, bonjour. Bonjour maman. Je fais ça déjà sans Total Solution. Expliquez moi on a ça et puis oh yo, vous voulez bâtiment pour l'année. Bonjour tout ça là maman installation il y a 5 kVA, là des batteries à 5 kWh et ça lit 10 kWh. Les maman baxi ba capacité à la charge de l'eau qu'on a et là besoin de plus d'autonomie. Les théories que sous batterie à 5 kWh na papa na biso eza awa toujours pour installer maman on a azala to sala ba immeuble ba appartement partout pour installer nasi ba to selo awa ata jour moto benga biso ke o ekati mbele ozalaka toujours na lumière et vezo sala congélateur no sala nyonso sala très bien convertisseur ya ba 10 kV ezali ba 20 kV ezali plus ezali ozana besoin ozana ba chambre froide eza pour démarrer yango au sepela maman en tout cas partout Angola, Total Solution Zali, partout, bon maman, Tadi, Mwanda, adresse naturelle à Moko, vous allez limiter, deuxième mairie, numéro 7 bis. Ok. Oui. Installation, j'aurai combien de jours? Ça dépend. Ça dépend installation. L'installation, c'est pour jouer jour Moko, 2 jours ou 3 jours, ça dépend. Vous ça bon, la moto, vous avez ça fait d'âme. Donc, après, si c'est le numéro 6. Ouais, ça comprendre tout ça, on a client. Surtout pour tout chambre, on a projet. C'est le Moussala et la Soukayo, Bando Fourni, bon, on a une solution à Manda pour la vie. Au Béli Kaka, la Yébi Bapalé, Tchélié, Yonaban, et dans un sapeur. Ah, c'est normal, c'est tout à fait. Ola Takitoko, Poyoza multicologue.
po basi musuba loba o falo chali papa ayebite ngala kena ngombo biloko ndeza ya mikolo nde yango mona that's what I can diaspora te na kenda diaspora te mais ah bino bate mikuse bolingi ba talent ngai na ye to linga biloko moko ok makasi félicitations merci c'est très important mais bien habillé na somme pe chemise le wana nanango wana ngo mais fala kolata non na ngana la te lo na bite oko o matama futa ozolanda mama kapashi presque nyonso tosolo les amotu ya makasi nachalo ta mo nachalo ta mo sija muketi ti sije ni ogocha nani akoki kozala motema mabe nani akoki kozala motema mabe et puis motema mabe zani ok mo bourgeoisie te moni nzambe tanga azopambola fait mona na place to out te to tika na biso mokili na sala effort na tikala mais waya na question ko sala effort wana te o sala effort o tikala bisolo wana babetaka ya cercueil na mona ngote komela ngote lukuta lufunu tika mutu nyoso oyebinga sikwelo ke longola ngai kene na saboye na koma bena monga mosu na vandi na isi madame to beta tour na tala ba prix ba cercueil te wana de te wana madame a fâché oyebi wana te oyebi le pourquoi oyebi émotion na okelo tala ba prix oyebi pourquoi ezwa ngai ezwa nga pona tala ba grand ba hôtel ba fumu pa kester hôtel ba kabila le père hôtel ba vechaka Congo ba misala ba sali hôtel ba papa Lutumba hôtel ba tabulei si hôtel ba papa Alain Muloto assemblée na noté nzembo ezobeta ya olobaka na sememe mio na dimension mama kapash nazala so na teli bato musu bakufi na oloba pene na yenga naza salite makasi pas même un tiers na okoma te salite makasi yo mona te mutu akufi bato bazolela eti bazolela nini mutu oui ezara bongo bongwekeye Batu bazolela mutu wana elali mutu ekeyi faut faire très attention na kina thème na yo rapide na moni thème to sala ngo deuxième bord te o sasa na deuxième bord na lo yengeti to kotaka sotikali to sala nga na comprendre batu baloka ngai babenda ngai yeyo oh 4e fois na raté ba poto maman ngate jo comprendre que y a ne comprendre que ba fille ba karashika ba silate oza pena karashika na ngai mon karashika privé allo kangai et puis karashika za makasi bo continuer na masolo bo eloko limwe tomoni o pe ça ndeko na moi si je vais oye bien oh maman na teli ba film karashika ça tellement moi anokata pe eye na monyo teto kwa bisoka libanda mais ça va ça va côté au courant bien ya okima okoto na bien to comme na suka bwa mabanga to banda sumusu te salinga sengo pe de boko keno pete e pa na ngai ko keno pe pa na ngai quelque fois les malheurs est bon poto bon e saloni OK karat elongi na ngana de ko ma poto ata bakangi biso kuna pasi ba batika biso na déjà jika oui na jika refoulé yo de okenda kutu oyebi dandeza o mataba air na biboye mais o bombela nga oyebi me bazongisa kio o bombela nga poto wana yo kana ebisa yo yango tungo na ndoka saka o bombelinga bongo moko na ngaki na zonga nango impossible makasi mais ça ka to la saba wangila ke bokuti poto muto ya sombi ata vélo azate ya solo wana oui maman basombi te ya kanampiaka ya solo mais musala bango ba sala bana ba via bien te vérité bongo ndeko na biso ya munoko supu alongwe pona nini alongwe d'abord premièrement bazwaka espace moi na biso nani mbazi soki mbazi azwaka nanu espace akoyemba bien te pemi na tata na ye ya mibale a dévoiler secret moko alobi ete alongwe pona nini
mokonzi na bango ya bawangila envie ya kamungo affaire ndaki na ko créer opportunité mais bango pété comme ha olongwe OK faut beta ndika dadi mama na biboye moi lo ba été tant za kuna kwa akolo ba te pona ko protéger ka musala de ko na ngwebe lo ke longwe lisi est-ce que bi mumezo me repentana na momani na double zénithite après qu'on mette ma double zénith ba concert minene moi na bana mai ba moni clarté de ba longwe papa nyonso wana ba kama maman na kaiso pasteur John T maman oyebi concert nyonso ba cheli makelele $80 à chacun okosi atabalinga batute c'est le mona double Adidas arene beta oyo kasiko salaire ngana kozo za pena proclamer te yo ye mo faire ba pesa ka ba ba goloa tous à la concentrer nga père na bibo babi boye babi zongisa motei ate akabatuliwa babi pe zongisa ba na motema ba wangila bozongisa fere na mitema ba golwa nga pe na zongisi bino na motema bobima kutu ata mukiete boza penza bango nani bata kote kuna te bango balongwa kana motema ba wangila balongwa batu bazana motema ba golwa ngena lobelo mwa kitoko mekewa kimisingai ni masolo baba lo bagaboye motei oya te akabatu makamno seleka kana mokili soki komelié fois la kisabatu kaza motei si biso to te akabatu voyage to te akabatu liwa to te akabatu ba mona sikoyo neti bansakolela mama kapasha kufela kina yena te ye mama kapashi ale sikoyo tangu sikoyo ye ko te nganga na olela na ko na mabele dadi tika biloko te mama kapasha yebi pasi esala ngai te ona sopa yo koyo lendisanga so ba pimeninga kuno esanga ni mama zala toujours makasi oui olendisanga ta ba 3 fois ndeko na mwasi nga pepe na nga na mona ba mbanda na za mama oyebi nyonso ya komo enyokola ngai nchik enyokolanga elamba enyokolanga siko bolingo biloko wana nyonso na lobanga siko na konyokola yango sala bongo ezala bien kale ezalaki soko ki dadi alango ameli seke eza masanga ntsamba non mais la pe naka te nazopesa kaka exemple te na tuni na biboyi soko ki dadi ameli seke eza masanga ya bambongo mukie OK boka lelo na ndako soki na yambi mupaya na kofongolelo champagne fona nyokola biloko nena za boye mama fona nyokola elamba fona nyokola mituka ozo comprendre ozo mona nena za boye na za pe mutu biloko ebele nyokola ngana kolia oyo kaka kolia oyo nyokola ngai mutu zo nyoko mapoalia mutu zo nyoko mapoala mutu zo nyoko mapoa sokola oyebi pourquoi na zolo ba ke konyoko mapona sokola peut-être yo yebi yango te ba cantine na mulongo zele yebi mapeyo sani okota toza cop mais lelo je suis quand même sur la lobby que elle nyo sur la bina sokola sokola ozomona elle nyo sur la bina lala na olala oui elo nyo so ngolia boni ngulu akote kuna ndeko na vanda et li suma kasi kolia na kolia c'est to kele kuna te lo côté kena ndenge na yo na bimana mwasa mutute mwasa mutute ko bimana obala mutute ndeko na mwasi to retenir boye mama boro tiango pena na temps fort to retenir ba gauloise tous à la nerf solide lobby eza premier jour papa il va ko beta akobanda ye moko lobby na premier jour na deuxième jour ndebe invité ba koya ba gola ko za mobiliser bo za concentrer maman na moni des délégations à délégation o bakiti ya Luanda ya Afrique du Sud bakiti kuna ezopesa kitoko makasi yango bagolwa bobosana te bagolwa pardon na nina senga bino eloko yo tangu Kofi Olomide bakotelema na faire bola je suis de nièce tangu bakotelema na podium nzembo liboso bosenga bango nzembo ya Sylvie wo eza champ préféré na ngai Sylvie wo soki Sylvie wo esengi ale bosenga siko nzembo ya Diabolos lokwa nga na raté siko yo toto bosenga nzembo ya Diabolos kama mama na obimisa nyonso mikolo yo nena bo mafuta malobe matinga yi bona tan koma mutu awa na kata moi générique mokiete ba golwa nzembo ya Diabolos ezanga te diabol aza pena Diabolos yango na comprendre était pas maman capage biloko ebele so le kana mboko bino botala mka na liso bomoto so tala na liso muli oyebi ke ngai prison na ngeza ka kande za ka sacrifice oui
Mama, ngaba lianga na concert afiki na ngana kende lipa mante ko fele. Mais nzamba za munene na somba baliwa ya bato ebele. Mo konza ba wangila za très bizarre, très compliqué. Je te dis so petanga mika alia yo kelo mawate. Po ya privilège ka alia mutu po album simba. C'est-à-dire tobeta babiloko o ezana to tsika yango na ba programme ya archivage. Comment on dit c'est comme ça? Naba archive na biso. Bozo beta babilo kama kio na bobeti lelo lobe bungi. Tala fere locaux local banda alansaka date na ya le 20 na le 21 et ningisi monde tepe ningisi mokimobimba. Bosolo na politique. Est-ce que oya penza pa na biso na nenga solo to na nenga lokuta? Parce que yo bosolo za mutu investigation tant que yo za wana ngana ko rater visa te? Tika ngakuna rata. Na misu na ye. Na kenda kute papaka. Ya linzanza na linzanza linzanze azoyoka ya délégation maman na ebisaki déjà faire dès le début na ya koluka poto te pa na yo toko salela yo awa te making service beto ta tourner na boye loko na wana na posa be égyptien te yo za posa nani ba belge ngai ba mboka tu ya Afrique c'est tamboli force américain Amérique, Canada, Europe, on a confirmé aux meilleures agences. On a monté par agence à Canada. Mais bon, bandaka mutu Dubaï, tikanga mono sala Dubaï nangai, na ebi ko senga ngo en ligne. Tikanga na ebi ko sala Mexique et nini Mexique te na ebi ko sala nini mboko lobi ko nini. Mais kenzi makasi mutata o apeso biso cédé na difficulté au sol en Égypte pour congolais kuna zate. Eza problème te to koma. Boyo kendaka na Hollanda. So na kena vérifier. So ça va. Obenginga na lando. Et ça le bien. Nzambala o pena na ninya ba pharaon. Ngai nazo luka place ni na kino côté la retraite pour na concert à lobby. O sali kutu bien ngo yebo et tout ça la mo émission. Ah OK, quand ta retraite. Merci à Didier Chombo Petit Jésus, merci à Patient Ilolo Karambongo éternel. Merci na Oyabiso Mohamed Moleka, les seigneurs de la ville, ya Charity Moleka. Merci na papa possible, leader Amboka, Redi Boyoko, Chris Ramsès, les jeunes producteurs. Merci na Fondation Mouchi, Trésor Mouchi, Yannick Ekini à Rombox. Merci na les jeunes millionnaires Snoop Dogg, Tata Pambola yo, Boza Ebele Bokota la biso, ngape na souhaiter bino ba bon courage, Boza la makasi, ba délégation c'est Kendaki lobby, ndenge zala kaka merci. Mbote na mobala Tantine na biso Fanny Tshisekedi comment on est Ah David Mangaya non kamwe ya David Mangaya ya batu misusu katoni ya David sanga na raté visa te Congo ezaka Congo te mais est-ce que benga ya David Mangaya te ya David ebeke tozoya t'es pas vraiment très gentil na mona na musika ah mutu na liana no teme ba ba benedeska da ba garde wa comme ça chamusapi boya ah ça bongo nga ko kama mbora te tika no oli orate bi yona ngayo te so ya David ah so no mona na chabongo siko so po ngoma te mafuto sananga Mangaya David Mangaya ozayanga Fanny chi ya David Mangaya falo le loko yanga amuna yo mungu analiana Mangaya ngai elengi gu David basusi nanga nga Fanny chi na kovanda na ye à l'infini ya David Madame Fanny Tshisekedi vraiment papa David Mangaya perspective na visa na mboko bino boza vivant Comment vous pouvez la tête en bête à l'Isoloni? Papa David a Sailanga ni Mangaya. C'est ça. Maman Fanny Tshisekedi de Sailanga ni. C'est ça. T'es bayo qui tombe bête à l'Isolo. Et ça bilo mususu. Tombe bête à l'Isolo. Na côté na l'Isolo. L'Isolo David Mangaya. David Fanny bo habité. Ya David Kenza. Grâce à Rena. Na makasi ya David Mangaya. Fanny Tshisekedi. Mangaya kwa isanga mayanga amuna yo mungana liana Mangaya ngai elengi gu siko bitu na nini mwasko na komo sentinga de David yone Fanny chi poni boyeko oui bike faire pas bobo ça comment mutu Fanny chi ça dit Tshisekedi makatika chi te mais David Mangaya yo kio asola te
asola tika cheli suba kotana matoi te jamais jamais na yoka na mambwana te ngape na yoka na ngai na makambo bato bakatelaka bato bestre fo baza batama emambo ebele bakata koto batindela David oui esala bien makasi esala bien biso mpe tozala mpe na bato oyo balongola bon tobimisa bemotion te ndeti na sutuki lipoto tosuka wana tokutana mikolo za yo yebi ke ngana yo jamais tosutuki la poto oyebi bien honte oyebi bien honte Nalixaba j'ai belé makasi mambo tazawana tika mambo wana te eza d'une manière travail c'est la comédie restreinte Capage TV Capage TV Capage TV